bandeko ba bolingo mbote na bino bisika nsu bozali ezanga ndeko na bino Jerry Mukuna na lingai na lobate makambo oyo etali disparition ya ndeko Jani. Mais depuis un certain moment nazo tchaba élément na ngai na TikTok et puis na obaki lelo il fallait pena lobela yango obito kolobati mungwa ekokanga bandeko na nga Jani Fai aza comédien oya liboso oya kufite na mboka Congo tozala ba mabaku bakufa baibale bakingo mwambe bamonoko ba artiste kili bakufa oya suka oyo tika biso eza Papa Kodi. Mais jamais cela n'a été médiatisé comme dans makambo otozomona ya Jani. Bienvenue dans votre émission Namotema Yakofungama, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux Congolais, Nakolobela, ba camarades, Nakolobela, ba collègues, pe Nakolobela, ba mbiaka, o babanda, musala oyo ya comédie, musala oyo ya art. Pe Nakomeka ko brosser rapidement raisonnement ya ba Congolais. Mingi Nakolobela pe oyo tali comportement yaba ndeko par rapport ya la brune oyo ata aza mwasi ya Janite mais à travers ye apesi vie to ba ki biso sinde toza sentiment ya tata na mama na biso esika bolunge bandaki to bakite esika makambo ndo kende to bakite. Alors il n'est pas important ya koloba makambo ebele sous les émotions. Émission oyo Eza pona biso ba Congolais, eza pona éveil ya mentalité na biso ba Congolais. Ya otwali ko sala ngo c'est pas pour komi monde sa suki pendengeli. Bande ko ngai Jani akufi ebembe normalement ekende ki sasa lelo na butu ebembe ya Jani Fai. Ba comédien mususu basi ba komaki. Mais aujourd'hui nous allons parler de l'avant et de l'après. Il y a ebembe ya Jani Fai. Le tolo bela o itali matanana. Bolanda bino mo image mukeo. Bomona ke ese bandi déjà. Matalana e bandit. Vous hôtel am pantela auto. Bon, c'est le départ. Matalana e bandit. Vous hôtel am pantela auto. Bon, c'est le départ. Voilà donc chers amis, to tukolanda image oyo bandeko. Nemba yosela makamuna bango omoni lelo oyo kokende kozonga kwenda futuka ezali kamba nzambe soki nzamba pesi yo possibilité okenda kozonga ka lobaka pe makambu oyo ekosala pe ke batu oyo bana ba possibilité on a te ba lobelo mabete parce que quelque part on dit vivre caché c'est vivre mieux. Qu'est-ce que c'est qui sont na niveau ya likolo o etali makambu ya ko gérer ba comédien bazali koloba boyoka eloko Papa Masumu alobaki. Chaque fois que vous allez faire du thé, toujours préparer les balles à thé. Mais vous allez sango ya mawa, événement ya mawa. Donc, ni on saute pour que vous allez nango ce qui fait que ce qui te balle ici, moi on a vu ce qui te balle ici, artiste, mon corps, tout ça, babiloko ni on saute pour que vous allez tout ça la moto, qui s'assoit qui ni noana. Et c'est un motif où ils allaient matanga. Et puis pendant que vous allez, touché, c'est comme un événement. On voudrait même exagérer, alors que ça, les Cambouya passent dans mon thème. Donc, nous sommes comment on se comporter. Parce que comme toujours, il y a des gens, Bazawana, on a meka, pour déranger, pour dire des ordres, songi. Pour l'esprit faible, tout ça est belé. Il suffit qu'on y ait un groupe. Oh, tout ça un groupe. Oh, il y a vraiment. Désollement, on a manqué. Ah, ma pièce, en tout cas, ça va. Mobutu, ça va un peu. Il y a aussi Angola, bon, nous sommes en déclaration militaire, mais ça va déjà. Bon. Donc, on peut déjà pour y niveau il y a compréhension pour il faut que l'artiste de comédien pour se respecter balingi ko sala makambo kaka
sans koyeba makambo toza ebele oyo toza bato lokola bato nyonso na cité oyo baza koraisonne baza kolandela makambo différence ezali parce que bango baza bamécanicien biso toza na mosala na biso mais toujours lingaka fois komikotisa na potopoto parce que tolingi tobima gange parce que bacaméra eza epai na biso motu evimbi me makambo koloba eza te olingaka koloba et ezobebisa réputation ya bato. Donc ndenge na bandi koloba tozosanga nawa mpona likambo ya mawa et tozala na baretenu koexagere te. Oh non, eloko boye tout ça soki eloko wana esengi nango eloko boye te totiki yango mais tosala l'essentiel oyo ya matanga. Est-ce que l'essentiel ezali le reste ezalaka baccessoire mpona ko na français babengango fioriture. Donc c'est dit que bo fion tobakisa babiloko moko mofo bokolongona na bino yango tout ça. Voilà, toti kolanda eloko papa Masumu alobaki par rapport ya comportement otoko kozala nango. Bande konanga lelo matanga échangea, matanga ekoma esika ya koya kotonga, matanga ekoma esika ya koya komilakisa. Matanga kala na tango ba mama Mobutu bakufaka toka ba Pongolov ba embi banzembo pauvre maman Pongolov ayema nzembo mama akei oh mama okei elakate oh liwa ya mawa mboka mobimba balela pe ozoka mawa na kati ya banzela tango lwamba kufaka memement kala yakso mutakufi omona bandeko vuma ba triste pour perdre mutu mais lelo matanga et comment on le mususu et comment kermesse yango tuzomi tuna question ba o balobi ke o balingaka Jani mingi est-ce que so bokundi Jani bozaka na ma misu to ba o ba uti poto ba mo bete masula poto ba ba la tikitoko ba mo la sake ba la tikitoko to koma omela masanga ndeka fe masumu azoloba komila kisa kosala soki pendenge nini bande ko bolanda raisonnement ya Esobe bo comprendre le nini pour moni Esobe as artiste moko boy ara non conflictuel ana façon na mona la makambo pe façon à la makambo. J'aime bien cet homme là que je connais aussi. C'est-à-dire mutu soka za na forme na ya beti forme mais to linga des autres te to linga ande des autres te ko ya wana okola te lamba olata na nzoto na yo mais ko comme sango te olati sango na nzoto mninga kenga na lati boy nga na lati boy te mais olati po mi bongisa olati po na miso batu aux représentables mais exacte que oye pour na ko déranger makambo ya matanga. Voilà bandeko na ngai après avoir kotala ba image oyo après avoir koyoka makambo oyo bandeko ba ali koloba oyebi nazo ko interpeller conscience na biso to yaka matanga netité que biso do kufate otoke izalaka bongo kwa toke matanga nanyo tala kutungane na lati tala kutsupe songolo pakala tala ninga naza toke na matanga pona kolakisa ba costume ya noir ya danger autolatité mais toke na matanga pona kolela ndeko pona kolela mutu. Qu'est-ce qui restera? Que restera-t-il après Jani? Tous on a du solo où il y a la brune bande kona ngai omoni na mokiliko na mokile sengeli kozala motema malamu et kozala bien poni okozala na kote wata motema mabe pona kokana mabe koma mais yo siko ozola kela moninga mabe to lingi moninga na akufa net nazomona ba makambo oyo ezoleka mikolo oyo la brune akufa la brune asala boy mais est-ce que ceux qui la brune akufi nde bolakisi ke bolingi Jani mingi nde lakisi ke bolingi Jani mingi parce que celui Moutouma a lingi vraiment la brune. La vie continue. Moi, je ne sais pas ce que cette fille-là a fait. Je ne sais pas. Mais naroye a pour critiquer la brune, naye a pour na salir mémoire ya Jennifer té parce que azam mutu oyo ngai na vanda penae billet. Parce que ngai avant na la comédien. Avant na ki mutu ya art. Bato ba ebi gérer mukuna, na ki na sinark.
N'arrive ma bras droit, n'arrive ma peine mingi, il y a président Caleb. Nalaki nae, ba Teresia, ba la duchesse, ba Ans Luzolo, ba tout nyos toi na toyebani. Mais toli ma olobate parce que toli ngara kolata succès eza kilo mingi. Pour succès sur kolati yango vie na yo e baby. Mais to kaka mawa. To kaka mawa ndeko na maloba to ali koloba. Ndeko bolanda maloba oyo 2 minutes alaki artiste moko muketa ngabandaka. Mais lelo oyo 2 minutes aussi est devenu un de figure. Il y a art, il y a Congolais. Il y a art congolais. Il faut aïba, qu'on se maîtriser aïba façon nini oyo esengeli koloba. Nande kola musuma malobi bolanda. Wotanga goma mwana nate. Voilà, c'est une sorcière. Voilà, c'est une sorcière. So che moi sanduma nandaku. Et bomo. Moi donc passoire. Moi c'est une passoire. Ngane na ebo. Ngane na ebo na la vie na. Passoire na aroswa makamu. Apparemment pour ngana tinana kiya na poto na tala na télévision sur na qui on a ses places muto liboso nga côté la prison zayi. Oh nandini non. Ninga peut-être na betata vrentité pour la brine à perdre de paix vina ile ko to perdre jani. La brine place yoza makamna zolo banayi oyo olingi base olingi internet olingi ni tala nga skon internet on peut noter internet vous allez maudire jusqu'à la fin atana masuba na pamba ozo suba tamo suba kati masuba bima njokane elunya jani mteko bima ya masuba te elunya jani et peso mote OK na yaki pour mono kinazana ensemble et après yo subi bandeko après avoir kolanda ba makambo o bandeko o balobi na en o bana ngona kanda ne ndeko na mususuma mbazoloba azoe bakutu eluka zoloba te oza à 8000 km il y a esika o la brune ali qu'est-ce que tu en sais na moi ndeko mo pesa les commentaires o la brune akomaki na retard na mona quelque part commentaire moi comme na retard na morgue. Mais si vous avez comme un retard dans la morgue, il faut me ridiculiser. Si vous avez comme un retard dans la morgue, bah vous avez la morgue, non, on a déjà fermé les cercueils, c'est fini. Il est trop tard. Et puis il faut comprendre, Moutnios na mukili oyo ami bangaka, oazana moi Sony. Ako yande wate batu mokimo mezolo ba mabe contre yo. Ezalo kwa tango Yesu ba ba décider ba ba boma e. Donc ezalo kwa liwe c'est l'attaquer. Ata le bindingi ni mutako yokate. Ata tambo likola mai. On a traité de tous les mots. La brune n'engaza a zappé moi na bateau. Les lots m'a comme bima par-ci par-là. Oh famille bandoki. Oh famille ngana mona ba dene ba famille mais na Congo na ba famille nyos tu ba famille bandoki. Et ba famille bandoki. To wana bandoki na Congo na ma tanga ba kombo ezate basi o ba boma mabala mbale belé mais bozo betela maboko bozo li ape ba bozo li ape mbongo na bango. Pourquoi? Parce que bon intérêt. Bon intérêt. Bandeko oyo makamba lobby, yango no moni ba ve masumba zoloba pona il faut unité ezala. Yango yango esoba zolo unité ezala. Pourquoi est-ce que to ngaka to déverser haine? Et puis après, bon nengeza ce qu'on est besoin kana siko vraiment la brune sera qui ça bobumae. Hein bobumae. Pour total comportement, total indénible, vous allez les tuer. Djani a koufi, mais maintenant à Djani, et comme a fait tité, maintenant à Djani comme a pas au règlement de compte, pour na yebi boko vanda misima ya misu, mais sima boko miko tonga, boko tonga Djani. Boko l'exangonga mobimana ko tonga, mais boye ba ke liso nzambe pe emona wabiso. Lisanzambe pe itala abiso. Eh maman, leti maman et bambi kabongo, ala d'accord te. Dans ma cambona maman Lucia. Na Allemagne. Balemba Luzaya Bibiche. Na Normandie. Ba d'accord te na maman Kambo. Bande ko belé on a pesa mbote. Obala nanga na TikTok pour émission oyo non salango pona ndambo eza pona TikTok ndambo eza pona chaîne na bino ya YouTube
mais ce qu'on a na intégralité il y a émission oyo kota na Allegra TV on reçoit intégralité émission o mais ce qu'on peut na Jérémy Kuna .3 je pense na TikTok oko zoa émission oyo pe so landi pe na Allegra télévision na Facebook au moins na pe émission oyo bande ko na ngai tolingana eza pa pona janité ba époque ekesani lelo jani ba lelié boy parce que ça époque oisengi et puis vous allez malamu mingi etikala ndengo wana otebi na théâtre il faut respect avant koloba obaloli lemo na monoko cette fois si molobi totika na nyati société totika mwana mwasi na kimia c'est l'une de femmes oyo asali bana oyo apesi vie na Jani alaika na bana oyo ya la brunté mais pe na bana mususu mais malgré qu'il parlait c'est un être humain on ne sait pas de quoi est fait demain tebité batnyos baloba na bango même temps azoloba ebité lobi akufa mutu oyo azoseka muto lokolekata na ayebité lobi so epe bakate lokolo loseka batu bazobela au moins on a la vidéo azo finga ndeko mais nzoka nde ezo zela pe nga masa moko sekanga na époque mo na ina passe mais na moni na civière aota la ngaka bande ko ngai na yebi que quelque part et là on soupe na kolobela eza ba youtubeur oyo balingi batala bango lelo obama za bisika nini ya ba journaliste. Moi je fais une émission comme un professionnel parce que je voulais que ce soit une très belle émission oyo bazokolanda non pour me faire des galons, non. Pour tous se comprendre, bisous à Congolais. Il y a une différence entre chercher à avoir le buzz. Bah, youtubeur, opposer une question. Moutazolela, il faut que nazolela. Moi, je connais opposer question. Bonsoir, Star. Merci, Yaya. Vous faites pas de bon temps sur des parties. Vous avez un bon souvenir, peut-être au Ghana. Souvenirs, les souvenirs, c'est belé. Ya jinazaki artiste mnene mkoko te pardon désolé pardon bolimbisanga pardon moi belo na loba te pardon bien mon frère Bosolo na jeunesse avaka ya moko te pardon to solo ta sima pardon na pe moki eza ko manquer ko yeba tal soki mambo yebite ko tata batito réel tangata elakisi nini soki oye na matanga bato baolela sala baimage na yo ndenge bazolela eza expression moto azolela azoloba déjà makambo tu peux aussi prendre makambo azoloba soki omoni ke eza important mais kozwa miko kotendre mutu micro ntango azolela est ce que ata yo mo ntango opose baquestion wana omoi te kosala eloko te filme matanga na yo filmer événement na yo, tcha musique. Et puis après à la fin, lorsque les gens se sont calmés, posez ma question na yo, mais ne pose pas des questions à caractère polémique. Na katia matanga. Non, c'est pas bien. Et ça gentillité. To BBC evandeli biso ba congolais. To BBC. Nanyati c'était na bibotika la brune kimia et puis beau honorer mémoire. Ya Jani Fay. Bilobela te na feti komi la kisate po nyonso na tinate Jani Fay pa vana na poto ati avana na pota mobali kitoko tout ça mais azuta ngola kisa kitoko na kinte azuta yo pe ozu occasion ya kende kin pour le matanga Jani ko ngete po na kisa baninga ke yo ndo bonga yo ndo ya danger ya na tinate bandeko na pesi no merci na bino bay obolandaki émission oyo j'espère que Malasima. Donc on continue toujours dans l'émission parce que chaîne Oyo Ekolobela désormais donc politique, culture nabiso Oyo spéciali étali société congolaise et vandel nakati mabala. Comment moi ça va vendre mobala comment mobala va vendre moi sinae comment beaucoup éduquer bana comment on peut les encadrer est-ce que celui moi na bébé za faute nae est-ce que mobala bungize les faute mobala to faute moi si to le bela ba question union soana ba pasteur boyina boy pour na ndeko sa émission à pasteur bandakala mais to le bela non pour le critiquer mais pour na ozo côté oza mabe na côté za malamu pour na osaki baninga bakenda liboso ezalaki ngawa bino Jérémy Mukuna son excellence verbale na lobby na robeta c'était pe na koloba
ti mungwa ekokanga nasi boyokinga très bien napesi mbote na grand frère na ngai César Ngadi vie moko bien ateka pongi na ye pona ba petit na ye soki balali sima ya zonga kelala mbote na ba congolais nyonso o balandaka émission na biso na motema ya kufungwama pe na bosanité na ko bino que toza toujours na recherche ya ndeko Judith Tassar oyo abungaki na Kinshasa depuis le 9 janvier 2024 to beta masola pamba mais masola ndeko na bino mwasi o ba enlever na Congo bat bazolo bela yango te et puis ezama mingi gouvernement na biso na osenga na o etali ba service ya renseignement ba aner nyonso bosala effort pour retrouver batu o ba bungi particulièrement Judith Tassar. Vraiment Ange Tassar azolela na mai na misu famille Tassar mumba bazolela na mai na misu pe bana bazali kolela nzambe apambola bino nzambe apambola ba congolais nyonso tukutani mbalasima pona émission na biso mususu ya na motema ya kofungwama. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Congolais, que Dieu bénisse tous les dirigeants congolais. Botika malam.